Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur, na pesi binombote, na kombo, na Yesu Christo, le lenge, toyeko, kuta na susu, na pokwa lelo, yaya, ezala, momesa noté, mais ezala, tant ya recueillement, tant ya prière, liboso, ya kokende kolala, atako, tant susu, okoya kolala sima, mais to bongisa kapwete, tola la malam, tant wana, oto, bandaki ko sursote, na bandoto, na pongi, tant wana, et si, eleki tant wana, oezalaki ke bana bazali ko ganga butu butu, tant wana, et c'est leki, toza la maye, le toya, pokwa nyonso, ete toya ko, kutana tobondela liboso ya kokende kolala bien-aimé dans le Seigneur yango bongama tekonanga yango bongama bien-aimé dans le Seigneur afin que tobondela engage ton corps, ton âme et ton esprit dans la prière. Bandeko la prière mingi tozali ko échouer ponani peut tozali ko prier superficiellement likolo tekonanga tozali ko engager bomona bisote dans la prière. C'est pourquoi cheke ezali ya mingi tekonanga mais to lingite ke cheke ezala to lingite to reçu parce que la prière est une arme offensive et défensive. Offensive peut être bisopeto agresser agresseur, peut être to attaquer pe bango to détruire œuvre ya diable, et défensive pour na se protéger, pour na kosenga assistance en zombe, kosenga intervention en zombe, kosenga protection, sécurité ezali kouta et pas en zombe. Yango dekolanga prière ya pourquoi ba sakana kanango te ba kenda kolala ba lamukate ba malade et yaka makasi na butu batu ba kufa ebele na butu dekolanga butu tango monde ya ténèbres bango na moyi balalaki Nambutu ba lamuki pete basala biso mabe yangonde biso to devancer bango ndekonanga yangonde zala na tana yo ete to bonde la nzambe na pokwa lelo au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, zoa position malamu, zala concentré dans la prière de ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, kalate tozali kokende kola ndekonanga tozo kende kutu kolala wana ozan espoir te ozan elika oyebi kutu te soki lobi okolamuka yango nde bondela lenge nano bondela te bien-aimé dans le Seigneur tozo kumisa mokeli na nyonso oyo asali likolo mpese asali ezali komona na ezali komona na te que ton nom soit loué ce soir, que ton nom soit glorifié. Tu es digne, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ndekonanga pongola munoko na yo banda ko kumisa abateli biso e banda to botamati lelo ndekonanga e balinga kitansusu base balia yo na bancho me apermetaki yango te tansusu lingaki obuka na tansusu likama songolo elingaki ekomela yo me azali kobatela yo kumisa ye na pokwa lelo pokwa malamu bien-aimé dans le Seigneur to tambolaki utatongo tina mama oyo Dekonanga tozo kumisaye, alléluia tozo kumisaye, le roi de roi, le Seigneur des seigneurs, mais pour la bande ko ok, boyebi nanu ko bonde la malamu te, landandenge mukambi azali ko kende te ke non, yo baninga bazo kumisa nanu nzambe yo komi ko senga pardon, non, ou bien komi ko senga makila non, pona batu ok nanu bayebi te, il faut okende bongo, tozo bonde la pe tozo yekola. Pona bande ko bino bosu boyebi, allez tozo kumisa nzambe le roi de roi nzambe oyo apesi biso mbula oyo ebele pe tokotaki na bango na mbula oyo me bakoni ti lelo te kumisa nzambe biso toleki bango te baoyo bakufi nzambe nanga naleki bango te baoyo bazali susu na pema te naleki bango te me ezali ngolu na yo nzambe nanga mobateli ya libota nanga mobateli ya bana nanga soki abateli mobali na yo kumisa ye abateli mwasi na yo kumisa ye abateli bana na yo kumisa ye. Alléluia. Le roi de roi, le Seigneur des seigneurs, les lopé ezape mukolo to tambola ki tala to komi déjà 21 heures passées. Alléluia. Aza toujours nzambe na biso kumisa ye sanjola ye e na pokwa lelo ezala pokwa malamu. Alléluia. Nzambe tata, je te suis infiniment très reconnaissant pour ta protection. Alléluia. Je suis encore compté parmi ceux-là qui sont encore vivants. Alléluia. Ndekonanga tamsusu na pokwa awa oinga kito benga yo ebembe okontame
parmi bakufi ozamo kufi te kumisa nzambe ezali bakufi te bato bakoko kumisa nzambe na tozo tombola ye na bandako na biso tombola kombo na Yesu. Élevons le nom de Jésus na bandako na biso na bombo na biso na mitema na biso bandela na motema na yo mete nazo tombola yo Yesu na motema na nga na tomboli Yesu na bana na nga na famille na nga tozo tombola Yesu na pokwa lelo. Est-ce que tu es là mon frère? Est-ce que tu es là ma soeur pour monter dans la prière avec moi? Alléluia, pour que nous puissions prier. Kokotana no basuje msusu te kumisa nzambe. Alléluia, tozo tombola ye na kelasi na nzela bana na nga na pongi ya bana na nga na pongi na nga tozo tombola ye là où nous avons échoué place que l'échec ezali wana to tombola kombo na Yesu pour être reçu. Alléluia, tozo tombola kombo na Yesu bisika maladie ezali na nzoto na yo wana lobake na maladie oyo nazo tombola kombo na Yesu na ndako na tomboli kombo na Yesu na bana na nga na famille na nga to tomboli kombo na Yesu kombo munene kombo eleki ba kombo nyonso. Aucun autre nom nous a été donné pour être sauvé. Yaya soki mutu moko ayeli yo ba kombo mususu. La Bible me dit que kopesa ye kutu atambote te kopesa mutu soki ayeli yo Branham kopesa mbote te mutu ayeli yo jangende soki nani simo kimbango kopesa ya tambote te mutu soki apesi yo soki ayeli yo na kombo ni. Le seul nom qui nous a été donné pour être sauvé, c'est le nom de Jésus. Ayeli yo kombo ya Bouddha kopesa ya tambote te ayeli yo kombo ya Mahomet kopesa ya tambote te. Alléluia. Kombo ya Branham kopesa ye mbote te kopesa ye mbote te. Alléluia. Kombo moko kaka kombo ekoki kolongisa yo kombo ezali ko protéger kombo ekomema yo na éternité kombo ekomema yo na vie éternelle. C'est le nom de Jésus. Kombo mususu te. Alléluia. On est tous au bout de la et que son règne vienne. Alléluia, papa. Yako régner, kat na motema nanga, régner na bobo nanga, régner na confusion, ezali kat na vie nanga, na béchek ezali kat na vie nanga. Papa yonde régner na ministère régner, papa na famille nanga, régner, ozo contrôle ya nyonso na bana nanga papa. Ozo bon de la biozo, konimate, sois concentré, bien-aimé dans le Seigneur. Bougez, kolala te, ningana, soko moni pongi, banda kote, le manda kwa nezali yo, que de gauche, droite, alléluia, comme on a Ézéchiel, 21, Seigneur, le baki na Ézéchiel, moi na moto, va gauche, va droite, hein, prière les hommes, ndengwana, ya prière na yo, il faut que de crescendo prière na yo, et koko kende, elemba lembate, alléluia. Ozo komisaye na pourquoi lelo alléluia que ton règne vienne ozo contrôle ya vie na ngai papa confusion ezalate na vie na ngai yo ozo contrôle ya nyonso ozo contrôle ya corps ya âme esprit na ngai ozo contrôle ya corps ya âme ya bana na ngai esprit ya bana na ngai au nom de Jésus pe ba membre nyonso ya famille na ngai. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ça y est plutôt au bon de là que sa volonté soit faite. Papa, volonté na yo, et salimana bomo danga, volonté ya mutute, volonté ya noki mokote, ya démon mokote, ya Satan te. Alléluia, vie nanga, papa, ezala na service ya Satan te. Satan a téléguidé vie nanga te. Satan a télécommandé vie nanga te. Papa yonde, joie contrôle, ya vie nanga, joie contrôle, ya banananga. Doit contrôle, ya ba pensée nanga, doit contrôle, ya nyonso nazali kosala, doit contrôle, ya finance nanga, doit contrôle, ya musala nanga, doit contrôle, ya bana nanga, ya famille nanga, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et mettons le Seigneur tous ali kotika les restes en boula o na maboko na nzambe ke linga bateli biso ngutay bandela mbula les restes en boula abateli biso disusu contre tous les traits enflammés de l'ennemi. Batela papa, batela batela biso papa, batela biso ete jali nzambe, batela biso nzambe na bikamo nzambe na nguya kotika biso te papa. À la merci de l'ennemi, kotika biso te tozala ba proie ya ennemi te Seigneur batela biso bomba biso. Alléluia, mungula mona biso te au nom de Jésus. Mettons le Seigneur ça c'est biso senga mona nzambe likolo ya bombo na biso.
Que le Seigneur nous pardonne. Seigneur, pardonne-moi. Alléluia, je ne suis pas digne. Jacob de Malibosonario. Papa, tu as été offert pour nos péchés. Alléluia, tu es ressuscité pour notre justification. Papa, limbisanga, namaloba nyonso, ebimina monoko nanga, namakanisi nanga, na nyonso nasali, oyepesi olokumute. Papa, limbisa, na trouvé grâce na yo, faveur na yo, ezali kolo nanga, efface toutes mes transgressions et jette-les au fond de la mer. Papa, maloba nyonso na lobi, alléluia, nzambe tata, babisika nyonso na kei, oyepesi olokumute, limbisanga nzambe nanga, limbisanga Seigneur, na masumu suso na sali inconsciemment, involontairement, alléluia, donc sans le savoir, papa, limbisa, et pour la désobéissance nangai papa, limbisanga Seigneur notre Dieu, limbisanga nzambe tata, pour ma bébé incrédulité nanga, papa ebele bazaba incrédule, sans le savoir, ozo bon de la main, ozana confiance dans nzambe te, yaya eza lisumu moko munene, alléluia, nzambe tata limbisanga, pour la incrédulité nanga, limbisa papa, alléluia, nzambe tata, hey Seigneur, justifiez mungai, na poko alléluia, justifiez banananga, papa, justifiez peuple haut, Père, il est écrit que si tu gardes le souvenir des iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne, pardon na yo, ndekonanga oyo, nano yebiko bonde la tête, tam tozali awa, tozo senga bolimbi, siko kende na sujet msusute, encore une fois, et Seigneur atindinga, poete, na formé ba disciple, bato oyo bako bonde la malam, bien aimé dans le Seigneur, atakuna ba prière na yo personnel, tant que zobondel, il faut coordonner prière na yo, vous allez dire que ok gauche, ok droite, ok de makila, ok osé bonimuse, ozoko adorer Nzambe. Non, prière, la prière ça s'apprend, donc il faut coordonner prière na yo malam. Alléluia. Seigneur, pardonne, et pitié Seigneur, et surtout yali sanga, sujet kakandenge kaka mukambi azopesa, yangonde bozolanda. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Ça et puis bien aimé, dans le Seigneur, tous senga makila na Yesu, et sokorabiso, la puissance, il y a la puissance dans le sang, il y a la puissance ya makila, et zinga bombo inanga, et puissance ya makila, et zinga ndaku nanga, et zinga bana nanga, tous obéler la puissance ya makila, et nabandaku na biso, ezala ndaku teke, au monde ya ténèbres, et koya kosakanela, yango tango tous obéler la puissance ya makila na ndaku na yo, et linkolo bake, au mine ndaku na yo, alléluia, na ba toilette, na sopi makila, na chambre, na sopi makila, na porte ya ndaku, na lento ya ndaku, alléluia. Na Égypte, Seigneur a ebisa bangoke, bozomona na balento na bino, bo pakola makila, peut-être tango ange de la mort, tango akoleka, amona elembo makila, ndaku na bino akokota te, alléluia, ange de la mort akota te na ndaku na nga, alléluia, ndaku ya makila, elembo ya makila, et le son de la nouvelle alliance, alléluia, papa makila, koma mike ezali ya nouvelle alliance, papa, biloko nyonso kat na bombo na nga, na ndaku na nga, ekoma ya sika, peut-être ezali alliance ya sika. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, il est encore écrit qu'il y a la victoire dans le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, toujours déclaré, Nambula Oyo, na reste ya vie na biso mobimba, na bana na biso, na nyonso, toujours déclaré la victoire de Jésus-Christ, la victoire qui est dans le sang. Balonga ki na likolo, ponatina ya makila, abimisa bitumba, mais balonga ki pona makila, toujours tatule longa, elonga makila, elonga Yesu Masia, likolo bandoki, elonga na likolo puissance nyonso atenya, elonga na likolo bandoki nyonso famille nanga, elonga na likolo Satan, elonga na likolo bandoki nyonso quartier, alléluia, elonga na likolo ba démon esprit nyonso ekonzaka quartier, ekonzaka balabala, alléluia, na batima na bino wana, eza na démon moko azali kokonza zwa autorité likolo na ye, alléluia, toza balongi. Et la Bible me dit que nous sommes même plus que vainqueurs. Yango,
otatole longa na mbula oyo na kelasi ya bana nanga. Alléluia Nzambe na finance na ministère oyo papa na peuple oyo papa accorde-leur Seigneur la victoire, accorde-leur la victoire Seigneur. Alléluia Nzambe tata Mungu na kolonga biso ti wapi, jusqu'à quand l'ennemi triomphera-t-il, jusqu'à quand l'ennemi sera-t-il plus fort que nous. Alléluia. Peut-être te déclaraka elonga na te sur le plan spirituel les andengwa na soko le bité abamatel bino ozomona te ke nandango tango ya bitumba soki ke un ennemi ayeko attaquer yo soki yo bundi te ya akoya ba botoli bino territoire. Alléluia. Au nom de Jésus naboyi papa ete diable azwa territoire katnanga au nom de Jésus nakatole longa to bengani ba otonso ba occuper ba territoire katna biso yango territoire nini ba occuper katna yo yango nde ozomona ke libala ezate. Alléluia. Bondela to na poko lelo pite to bondela. Alléluia. Territoire ya finance, territoire ya libala, territoire ya mukanda, territoire ya nini oyo Mungu na se a occuper katna bobo na yo tozo tindika au nom de Jésus. Démon nyonso esprit nyonso azwa territoire katna bobo nanga to bengana ye na ndako na yo ya akoya azu territoire ya ndako na yo. Seigneur ba incompréhension côté entre moi na mba ya bobanda ko yokana bien incompréhension et comme kaka ko finga na ko bunda tili wala katani yango nde konanga yango nde territoire yango na bien aimé dans le Seigneur photo yeba ko bondela tokoki ko vanda te na ndako ana ozali ko vanda ana de konanga de mon côté à vanda, de mon côté à vanda, de mon côté à joie territoire ya ndako na yo au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Toyeko bondela na pourquoi lelo bondela bien aimé dans le Seigneur bondela mon santo bondela. Alléluia. Ndako na yo vida yo ekoko zala kaka bongo te ke non stérilité et domina bongo na yo mabote zate libale zate ozomona. Alléluia. Wete totika ba démon baso coopérer ti lelo bengana bango au nom de Jésus bengani bango. Wete la Bible nous dit qu'il y a la victoire. Alléluia. Victoire, il n'y a pas la victoire sans combat. Osons combattre, osons déclarer victoire. Alléluia. Bengana, alléluia. Démon, mokota opéré, katna bomonanga. Alléluia. Au nom de Jésus, ndoki mokota opéré. Alléluia. Bible, le Bible, boko kanganase, eko kangama likolo, to bandiko lié, esprit Dieu to lié, esprit Dieu bandoki, otonso basaliko bundisa biso, lié bango, au nom de Jésus. Et bandako lié célibat. Alléluia. Bandako lié pauvreté, et lié maladie au nom de Jésus. Allez, bima katna bongo nanga. Bima au nom de Jésus. Bima au nom de Jésus. Il n'y a pas la victoire sans combat. Vous avez la victoire au combat nini. Il n'y a pas combat, il n'y a pas combat, il n'y a pas la victoire. Yangonde mingi to lingi ko bundate. Ozomona situation, ozo normaliser situation. Moko ta normaliser situation na ye. Awana groupe ezali ya bato o bako normaliser ka ba situation. Ezana ngo kaka boye. Na ndimi kaka non. Alléluia. Tellement na prière. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Au baby si mis à la nuit sur la table, n'est-il pas écrit que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable? Œuvre non sur la diable, car tu n'as pas mon nanga, n'a quoi si ango, il n'y a pas la victoire sans combat, Jésus. Ne konanga na koye bisayo ata combien de fois? Alléluia, combat na poko alléluia, bunda na poko alléluia, baby sa nyonso, kende na gauche, kende na droite, banda ko baby sa. Œuvre non sur la table. Alléluia. To baby si angona pourquoi alléluia. Ba hôtel non sont maléfique. Ba malédiction non sur la famille. Quoi ça angona pourquoi alléluia. Ba malchance non sur la famille. Quoi ça ango. Maloba non sur ma bé. Maloba la famille. Tozo quoi ça ango. Na pourquoi alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom maladie wana nyata yango. Aloba na biso boy. Alors que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Banda kotambola. Ikoloba ba scorpion non sur. Ikoloba serpent non. Et kota katna bongo na yo nyata kende na gauche kende na droite nyata likambo na yo nde mutoye biango soki ezali pauvreté nyata pauvreté na mususu ezali surendettement banongo eleke ebele. Alléluia. Nyata
au nom de Jésus, nous allons été vie ezobonga kaka te ezali ba blocage tozali ko débloquer ba vie na biso au nom de Jésus Christ. Alléluia. Jésus ezali ba limitation to buki yango nyonso ba forteresse nyonso ya diable. Alléluia. Ba hôtel nyonso ya sorcellerie, ba hôtel nyonso ya pauvreté au nom de Jésus. Hôtel ya bala ya ndako ya papa ya Gédéon le bique dans Manassé. Nous sommes le plus pauvres. Il marque pauvreté, il marque malade, il marque koufa, il marque stérilité. Nyonso oyunguna a imposé biso. Alléluia. Tozali ko détruire yango na pourquoi lelo au nom de Jésus. Alléluia. Ozali sanga ba combattant ba oyo balingi ko combattre. Ozoliga victoire. Ozali nzambe yo kasike makambo to banda ko choisir makambo dans la facilité. Diable akangele maboko wana okosi. Alléluia. Wana évangile ya église awa ngana zali koya côté révolutionnaire, révolutionnez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, l'attaquant molimo. On ne laissera pas vivre la sorcière. Bébisa, misala, je suis sorcier. Il y a sorcier, il y a famille, to kwesiango, to tubiango, to alléluia. Bisika, nous sommes dans la famille, nous avons kende kokuta na pelisi moto, na tubiango, na bukiango, banzungu na bango na sopi makila Yesu, na pelisi moto. Alléluia, alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Toujours bon là. Bisika nyonso ba prisonnier nyonso bazali kat na prison ya bandoki ya famille, soyez libérés au nom de Jésus, soyez libérés au nom de Jésus. Mabala ibima. Alléluia. Bozu ibima. Bozu mususu ezali ke bakanga na kindoki. Famille mobimba bato babonga kate. Famille mobimba bato babala kate mabala ekangama. Libérez mabala. Ya soko sala ngote. Tu auras des comptes à rendre pas dans Zambie qui n'a pas cette autorité, n'a pas cette arme nyonso, mais otika ba prisonnier ya famille na yo ndengene. Président soki à côté na pouvoir. Bomo na kateke asalaka la grâce présidentielle ou grâce royale pour ba roi. Alléluia. Mais ya yo ozo salaka kate. Qui fait d'ailleurs tozana ngo nde nzamba ko tuna biso qui n'a pas cette capacité nyonso. Libérer famille na yo au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la saipitozobe, la molimo sont tout ensemble, l'Esprit de Dieu, après ça lui sont marco qui nyonso yaketo ezalaba combattant, tozalaba guerrier. Alléluia. Seigneur notre Dieu, exerce mes mains au combat, mets-toi à la bataille. Apa la sanga bibunde nyonso ya molimo, la sanga makasi nyonso ya molimo, et teneba kosalela yo. Nyonso pona lokumuna, activer cher Saint-Esprit, activer la faim et la soif de Dieu katna bomonanga. Alléluia. Alléluia papa, nous sommes tous ensemble, kambanga inkolo, na kombo na Yesu, tolobi. Amen, 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 amen. Et ceci c'est la première partie, oh bien-aimé, dont le Seigneur quitte na biso na nosilité. Reste ya quitte na biso na maboko ensemble et Seigneur, azala na biso. Yaya pela moto to pelisa moto na bongo na biso pe na bandako na biso to bondela pe pona mabota to bondela pona bana pona libala na yo mabala mingi ezali ko panzana ezali diable ndembutu azali à l'origine aye achele bino ba incompréhension bo bandiko tout na mitu mais soki bo fondé libala na yo libala na bino likolo ya Christ ndeko na ngai okomona ki makambo ekokende malamu ndeko na ngai soki bino mibale boza ba combattant po ba démon ko kansate ke non yo na famille na bino kindoki zate non ya bino mibale wana esangani comme kaka beti bino mitu yango mais soki bino mibale boza soudé boza ba vrai combattant bo komisi ko ndeko bundisa famille ya mwasi bozo bundisa famille ya mobali ya bakolonga bino te. Na micro ya pokwa lelo ezali Mote Philippe bien-aimé dans le Seigneur. Yangonde yaka pokwa nyonso ndekolanga to bondela liboso akokende kolala mais ya mokolo misatu ezalaka pona bana pona mabala pe pona mabota. Yangonde yaka yako ya yo mokote benga pe bande konsusu baya invité bande konsusu baya ensemble toya kokoma une grande armée pour l'Éternel notre Dieu. Soki nano s'abonner nanu tiende konanga na chaîne o s'abonner pour la gloire de Dieu mais s'occuper yebite tout nandeko o yebi ala kisayo de konanga soki bozali koya eloko ya liboso soko komi ya like nano pona ko soutenir musala oyo de konanga
yango nde kolanga bosala pe ba commentaire na bino ya chat ya direct ndenge toza na bino boye wana nde ekendeke mbangu mais na se ya vidéo na gauche na yo na se wana okomona place ba komike commentaire wana soko komi etikali nango libela maloba eza na puissance yango nde ye pe aloba bomona kate ba konzi mboka bakangi ye ke non oyebi tango zalaki étudiant na université boye makambu loba makambu pona ni po ese lobama ese bima yango nde loba ou bien okumisi nzambe ou bien opesi témoignage na yo yango nde ndeko nanga yango nde na micro ezali mote Philippe pona ndeko nanga soki kenano oyebinga te nazali mote Philippe yango nde tozali koya awa ezali sanga ya batu o bazali koya bazala na posa nzambe batu oke balangwa nzambe batu oke nzambe kaka nzambe Yesu kaka tokote yo kaka Yesu na Yesu kaka tokote yo la saine doctrine yango nde ministère na biso ezali le royaume de cieux elakisi mboka ya likolo okoyoka kaka sango ya kaka ya likolo elingi koloba sango ya lola kaka nde okokuta awa yango nde tokovanda kaka kati na bible tozali koinsiste mingi na bible yango nde okomona ke etikali muke awa tokoyoka liloba na nzambe pe totiki butu na biso na maboko ya nzambe na kanisa ke tosi tobondeli déjà une grande partie le reste yango nde ntango tokosilisa parole totiki butu na biso na maboko na nzambe mais tosalaka tout et tout po ete ezali pokwa plus ou moins 45 minutes tosilisi yango nde po ete bato balalisa bana ete ke tozwa batu tango mula ete tango tokomi wana ndeko nanga tokomi tango ya koyoka liloba na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, tokomi moment ya koyoka liloba na nzambe liloba na bomo kolala te ndeko nanga po ete diable ayaka pe na nzoto basangani ke na ntango ya parole yo olala otikala koyoka liloba te mais et pourtant ezali liloba ya bomo ezali liloba na nguya. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Foi ekoya na prière te, foi ekoya na ba jeûne te, bien-aimé dans le Seigneur, na ba retraite te, mais foi eyaka na otozali koyoka yango ndenge na ye ete nakambaka bato oke bazali koyoka pe bazali kozwa foi bazali kokangama na nzambe bato oyo balinga nzambe tozali na groupe ya bacombattant spirituel bato oke non okoki kolembisa nzoto te okoki kotika te il faut tokende na nzambe tina suka ndeko nanga yango nde kolala te bien-aimé dans le Seigneur ngo liloba na bomo yango nde nazali ko exhorter yo tango nyonso ete Seigneur alobi que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alobi te que peuple nanga ezali détruit prêté bazo bondela te. Non, bien-aimé dans le Seigneur, mais pour la connaissance yango nde alobi ete lokola ke yo oboyi connaissance yango ngai pe na boyi yo. Alléluia. Nzambe azalaka bongo ndeko nanga tikete na exhortaka yo bongo tango nyonso po ete okoma na bolingo ya nzambe bolingo nakotanga maloba na nzambe ya kokanga maloba na nzambe ya koyekola makambo na nzambe ya komémoriser la parole de Dieu. alobi tango yo kosala bongo ngai pe na bombeli yo sacerdoce na nga sacerdoce na ezali gloire na ye ndeko na nga yango asuki pe wana te alobi ke na bana oyo ya yo wana na rejete bango tango langage ya nzambe tango yo ozoyoka ke bana na yo na bana na bango na bana ya bana na bango ti na 4e génération omona ke 4e génération kaka mabe oyo osali mais soki obongisi siko oyoki otosi kaka oyo nzambe azali koyo siko abakisi alobi ke na oyo azali kotosa ti na 1000e génération. Alléluia, nzambe oyo aza malamu. Bien-aimé dans le Seigneur, yango de poko alelo de konangai fongola de matoi na yo. Est-ce que vous avez la Bible ndenge zana? Nazali ko exhorter yo que somba Bible ya papier, zala kana ba carnet na yo, zala na place ya kokoma. Ngai Seigneur atini ngai na former ba disciples, ba tu o ke ba zali ko yekola. Ya soko comme disciple te. Yango na bonde le mila yango bana zo bonde la samba yoka ayoka no kite. O da disciple. Oh ya.
azoya epai na nzambe ovandeli maloba na nzambe moko ovandi yo moko ozwi biblia na yo moko neti na ntango ya exhortation boye kozongela yango ntango ozalaka libre wana ezali te oyo ezali télévision ezali radio te na télévision okozonga ti ozongi kaka nayoka kaka place ya exhortation place ya parole de Dieu wana nayoka yango kaka mbala mibale yaya ndeko na nga ata boye moni ke ezozongela mbala mibale mbala misato fumba soko liango lelo et après 2 jours après une semaine après un mois liango suscité nde ezali fumba ya likolo bien aimé dans le Seigneur yango bien aimé tosi tobandaki koyekola ete le péché ndeko na ngai péché yango nde moto ezali kokabola biso na nzambe ndeko na ngai péché ezali poison mpona biso bana nzambe. Alléluia. Ndeko na ngai okoki compromettre te na péché okoki kotambola nzela moko te na péché bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Toyokaki ke masumu yango nde moto ezali kokabola biso na nzambe bien aimé dans le Seigneur. Yango nde lelo tozali kokontinue nango yango loboko na nzambe ezali mokuse te po ete ebikisa yo ekangola yo ebimisa yo na bapasi wana ebimisa yo na basituation confuse wana non bien aimé dans le Seigneur lito na ye ezali ekufa te po ete azanga koyoka ndenge toganga boye nzambe ayoka lelo bina pson 65 verset 3 que il est le Dieu qui écoute la prière. Azali nzambe oyo ayokaka prière. Psaume 65 verset 3. Ndeko na nga azanzambe oyo ayokaka yango la fois dernière toyekolaki ke lisumu mabe na biso yango nde moto ezali kokabola biso na nzambe bien aimé dans le Seigneur. Mabe oyo ezali kosala lelo mabe eleki mingi bana nzambe bakoma motema mabe kutu koleka bapagano bana nzambe etala divorce ebele na bana nzambe nyonso wana mitema mabe makambo mabe kaka baincompréhension kaka bien aimé kowela na kaka wapi motema ya bana nzambe lelo wapi yango lelo na vie courante yango nde toki na baeglise bazoya na bathème compliqué tozoya kaka na makambo ndenge tozovivre ndenge ya vie courante ndenge ezali kosalema bien aimé dans le Seigneur po ete oyo bakovivre malamu na mobali ovivre malamu na mwasi ovivre malamu na famille ovivre malamu na bavoisin ovivre malamu na bakolege ya mosala po ete biso bakrétien tozalaka babongo citoyen bien aimé dans le Seigneur. Yango loboko na nzambe ezali bokuse te me masumu na biso mutu ezali kokabola biso na nzambe. La fois dernière tolobaki lisusu ete masumu ezali kokabola biso na nzambe me ezali kopusa biso pene na Satan. Tolobaki la fois dernière ke ovanda quartier moko na Satan ou bien ovandi ndako moko na Satan yaya akonika yo akobeta yo babiloko akopanza yo ayagana 3 verbe ya liboso ayibi yo étoile na yo ya mibale ayewana a détruire yo asoki wana te abomi yo pe okufi pe haleluya soki ke amemi esprit okufi na ndenge moto akufa aboye te abomi yo mabala abomi yo santé abomi yo relation na bato me na pokwa lelo kaka na Esaïe wana place tozali tozaka na verset na Esaïe 59 verset 2 tozali mento bandela na verset 1 toyana verset 2 peut partie B à verset 2 et on est tokoyo zoa exhortation n'importe lelo bien aimé. Esaïe 59 verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ma crime na bino, vous allez kosala, tango de vous allez kotia séparation entre bino na nzambe. Mais esangisi bino na diable. Masumu na bino. Mais parti be otosoye kolalelo ezali, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Séparation wana nde po ete omona bénédiction te kati na bongo na yo. Omona la main de Dieu te kati na vie na yo bien aimé dans le Seigneur. Mais tozo sambela po ete tomona la main de Dieu. La main de Dieu c'est quoi? C'est la bénédiction. To vivre omona changement na vie. Mais tala kaka vie kaka ba passe na ba passe kaka tozali ko vivre bien aimé.
yango nde tokokoya na matete ko milimo ya côté tata milimo ya côté maman non tout le ba makambo ndenge tozo vivre na vie courante bien aimé dans le Seigneur. Tout mon appel au bala, au mon appel que nos vies échangées bien aimé dans le Seigneur. Au mon appel les finances n'ont échangé. Aux appel n'a sengo. La main de Dieu ne plus. Mais les lots baba ici le bisoke masumu yango de mutu ezali ko bomba elongi na nzambe yango de mutu ezali ko sala ete ko empêcher que nzamba ayoka biso te tozo bondela mingi mais résultat ezali te tozo bondela tozo kila mingi ya vanda nano mais basala voiture basala pe rétroviseur te ke otala nano ke na sima otala nano ma pembeni tala nano kaka ta itamboli na yo de kolanga masumu, il faut être la ennemi na yo, il faut être la poison pour na yo, il faut autant pour la vie, il y a la sanctification, la vie, il y a la crainte de Dieu, de crainte de Dieu et ça t'est. Ozamon ensemble ce que lingo yibi, ozamon ensemble ce que lingo koboka okoboki, ozamon ensemble ce que lingo fingi. Ozamona nzambe motema mabe ozamona nzambe msusu ba melama na kindoki ya yo kanse ke o melami bato bazomona yo te mais nzambe azomona yo pété wana ozomikosa ndekolanga bien maintenant le Seigneur ya molelo tozoyekola ete masumu na biso ezali ko empêcher ezali ko bombela biso elongi na nzambe. Le péché nous cache la face de Dieu. La face de Dieu, cela veut dire la gloire de Dieu. La face de Dieu, cela veut dire la puissance de Dieu. La face de Dieu, cela veut dire miracle, prodige, des grandes choses. Tout le monde que la main de Dieu, c'est la bénédiction, que tout le monde a la main de Dieu, tout le monde a été, masumu et kaboli biso, le bon ensemble pe kimi. Mais quand masumu ana, et zobombe le biso que, et tout le monde a la face de Dieu. Exode chapitre 33 verset 18. Bien-aimé dans le Seigneur, Exode 33 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et les loposa ezalité na bana zambe ebele tozam na posa ke toma na mabala toma na santé to vivre malamu on kamboye simba na somba ba mitukala mona épanouissement na vie. Mais côté spirituel, posa ya makambo spirituel, pas ensemble les lots, toza na ngote. Posa ya ensemble, et ça te. Ah, Moïse, a Kenen, Ngomba, 2 fois, à ça 40 jours de jeûne, et à 40 jours et 40 nuits. Bah, les jeunes, les autres font les 18 euros, yangote. Nabutu, Nambo, pendant 40 jours. Ça, là, sogo, kokango. Bien aimé dans le Seigneur. Mais nous sommes à la canon, nous sommes à l'objet, nous sommes à l'objet que Bassal, nous sommes à la bango, dans la vision, dans la bandoto. Mais Moïse est au sol, face à face. Mais Moïse attend dans un bétain. Les loups, tu vas tomber. Tu vas tomber dans un bétain, Monique, Bakokina, ma miette, ma Mike, Mikewana. Mais Moïse attend dans un bétain. Bazo solo. Et comme ça coûte un zambe, alors, oh, mais je vais connaître mes coloniaux. Ah, il est tout solo la caille. Non. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Bien maintenant le Seigneur, cela veut dire, fais-moi voir ta face. La puissance de Dieu. Et tant que kaka sali prier loana. Si go zonga na kan, azongi na kan. Yemo ukuto mi hebite. Yango ndenge ozana, ozaka na yo deja ya nzambe. Me makambo ya nzambe ezali kati na yo soki o mi ebaka. Olinga ozala mutu moko ke obanga masumu ya kosakana te. Elongi ya Moïse, elongi na yo ndenge ozana ndenge ebriaka spirituellement ndenge bandoki kutu na bato ba occultiste na ba bus na ba metro na ba tram ndenge kutu batalisa elongi kote mususu. Ya omi habite azongi na kamboye elongi na ye ezali ko briller et comme que il faut bazwa kaka vale bakanga elongi na ye. Bien aimé dans le Seigneur pour ça lelo ezalité na banana nzambe la gloire de Dieu yango de oyoki que Moïse a sala mnen pour dani pour azaki na posa nzambe lelo posa nzambe ezalité bien aimé dans le Seigneur yango tozo zongela verset na biso du jour place tozali
On a placé alors qu'il y a Nathanaël que désormais vous verrez les ciels et ouvrir des anges de Dieu monter et descendre bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais wapi lola efungwa la biso ya posa wana tozana ngote tozo lukanzambete tozana posa nzambete. Et puis la crainte de Dieu est exaltée. Zama azali saint. Il faut que nyoso bazali ko poussa na pembe na bazala saint lokolaye. Bien-aimé dans le Seigneur. Lisumu kovanda ndaku moko na lisumu te, ko compromettre na lisumu te, ko tambola nzela moko na lisumu te, boya lisumu de kolanga, yango de lisumu mutu ezali ko empêcher que Nzambe ayoka biso. Yaya na mutema na yo mabe wana yo kanisi ke Nzambe azoyoka yo, akoyoka te prier na yo. Na mabe wana uzana ngwana yo kanisi ke Nzambe akoyoka yo te. Bien-aimés dans le Seigneur, exhortation na biso apoko lelo, ezali toza na posa lokola Moïse. Toza na posa lokola Moïse, que fais-moi voir ta face. Mais tala na yo mutozo senga bongo, vi na yo ezali ndenge nini. Lelo toyekoli ete. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Masumu mutu ezobombela biso la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, ba miracle, ba prodige, ba exploit, ba succès. Yangonde mutu ezali ko si le plan spirituel ezabongo yangonde mutu masumu na yo mutu eyaka est bloqué. Et que moyen ce qu'on Nzambe ayoka yo ezate. Fongola vi o Christ abengeli biso ezali ke toya ko umela susu na péché te na pité te bima na pité soki libala na yo ke na babali yo te ke bovanda ka bongo yebisa mobali bobongisa ba kutana na famille bobongisa ete bo régulariser makambo ozalaki loboko milai ozoyiba lisusu te ozalaki moto ya motema mabe elongwe. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Royaume ensemble ezali susu mosikate yango de exhortation otozaki nango napoko lelo de kolanga la face de Dieu ezali susu te tant que tozaki la face de Dieu. Donc la couverture spirituelle exacte yango de tokomi ko bundana na yoka ndenge zo bundana wana mais pour mona la main de Dieu pour vivre la gloire de Dieu pour vivre l'exploit pour vivre makambo ya minene exacte et pourtant Nzambe bengi biso et to vivre la gloire de Dieu que nos vies reflètent sa gloire au nom puissant de Jésus. Alléluia. To bonde to pèse Nzambe, merci pour la parole autoyoki na pourquoi aller. Est-ce que tu es là? Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. L'exhortation, oui, à pourquoi alléluia. Dès qu'on a les adipés, tant que zo kaboye, que oh banda ko banga masumu. Alléluia, otika mambe, otika mantema mambe. Oh Père Seigneur, so epai na Nzambe. Merci au Père pour ta parole. Seigneur, to pambole. Bien-aimés, to sito bonde la ki to salaki intercession moulahi. Yango tozo commission Nzambe pe nation atoti ki butu na biso na maboko na Nzambe. To commission papa. Oh Saint-Jean de mon nayo, que tu es Nzambe na bomo, que ta parole habite en moi abondamment, papa. Tombo la parole de nayo na fongo de mon kolanga tondi sango na maloba nayo pour te na lever la peuple nayo de ta part papa yo le bakat na ngai Seigneur na peuple papa ti que te vas à la disposer ya koyoka maloba oyo Nzambe tata bien-aimé dans le Seigneur yangonde ezali tango mosusu que Christ nano avanda te kati na bomona zobondela na pokwa lelo kosenga la grâce de Dieu na pokwa ya lelo bien-aimé dans le Seigneur. Là, le règne de Dieu, règne ensemble, papa, apprends le lieu de thème, joie contrôle, y'a mon thème, on a été mettre dans le Seigneur, ce qui Seigneur a vendu Katinayo, ce qui a vendu, et on a des Saint-Esprit à vendre Katinayo, yende mtoko peso makasi ya kolonga maso, papa, nanga imoko na soko kate kotika cigarette o sunganga, papa, mulangi alcool na soko kate, nanga imoko na soko kate. Sungangai papa, tozo bele la mode musanto,
asunga biso azwa contrôle molimo santo ke viaka régner kati na ngai bovanda kati na ngai papa opesanga makasi ya kolonga pite ya po ete olonga pite soki nzambe asungi yo te soki saint esprit te ya okokangama kuna libela Alléluia. Lisumu nini wekangi bomoi na yo motema mabe nayebi te lisumu nini yaya ya kotonga nayebi yango te yaya yo nde moto oyebi apesanga makasi. Alléluia. Nzambe nanga Alléluia papa sunga ngai papa Alléluia. Nzambe bafaiblesse nanga nyonso epai na yo Nzambe nanga marteau na yo ebrise nyonso Alléluia. Puissance etangami ya lisumu kati na nga marteau na yo ebroye yango ebrise yango au nom puissant de Jésus. Yaya misalaka autodélivrance tango nyonso belelaka Nzambe tango nyonso po ete Nzambe afanda kati na yo aede yo ete okoka. Alléluia. Motema na ngai papa vi na ngai nyonso epai na yo au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, avant tokende mpe kolala obele lisusu moto na Nzambe na oyo nyonso tozopelisa moto na oyo nyonso ezali baevre ya diable kati na bomoi na yo kati na bana na yo kati na ndako na yo moto na Nzambe na pokwa lelo Alléluia. Ya bandoto babe totumbi yango pauvreté misère souffrance oyo nyonso etangami ke baevre nyonso ya diable oyo nyonso etangami ke point de contact ezala kati na nzoto na nga ezala na bana na nga ezala na ndako oyo papa ezala na ministère oyo Alléluia. Evre nyonso ya diable au nom puissant de Jésus totumbi yango yaya belelaka moto na Nzambe tango nyonso Nzambe na biso azali le feu dévorant mpona kodévorer maladie kati na bomoi na yo mpona kodévoiler mpona kodévorer oyo nyonso etangami ya mabe banégativité nyonso ezali kati na bomoi na yo banomalie nyonso maladi nyonso moto na Nzambe Alléluia. Etumba nyonso na kombo na Yesu Masiya otumbi nyonso na ndako papa elembo moko te ya diable ezala na kati ya ndako Alléluia. Bilembo na ye nyonso natumbi yango totumbi tobele moto na Nzambe na kindoki ya famille au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Moto na Nzambe na ba prison na bango na ba bisika nyonso bakuta na kakake na Nzambe panza kindoki ya famille au nom de Jésus. Nazo déclarer mon côté ayama na famille na ba ndoki nyonso ya famille to lié bango na kombo na Yesu. Ndoki mon côté na la famille na nga azala en activité au nom puissant de Jésus. To lié bango. Bible le binanga ete oboko lié na se ekoza lié na likolo. Lié bango nyonso ba prison nyonso satanique ya famille nanga au nom de Jésus eza libéré au nom de Jésus. Ba prisonnier nyonso babima biloko nyonso bakanga ya kindoki ya famille nanga eza libéré mabala bozi nini ekangama ya libota nanga eza libéré na pokwa lelo au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, faute de temps tu bandiko tika butu na biso na maboko na Nzambe papa butu oyo na maboko na yo bakela sunga papa moto na yo Nzambe tata etumba bandoto mabe makila na Yesu tobeleli makila na banzela nyonso monde ya ténèbre belelaka tobeleli Seigneur atelemisa arme na ye na banzela nyonso nyonso akoya po ete abundisa biso na butu alelo akutana na yo Seigneur na nzela na ye au nom puissant de Jésus a sécuriser demeure na biso sécuriser biso sécuriser bana nanga sécuriser pongi nanga sécuriser pongi ya bana nanga apa mulambo na biso te qu'il soit frappé d'aveuglement tobeleli aveuglement spirituel na ba nyonso bakoya po ete babundisa biso bamona biso te au nom suprême de Jésus. Alléluia. Nzambe tata et maintenant le Seigneur avant que Nicolas to bondeli pe que Nzambe abatela mboka Congo ndekolanga bitumba nyonso ba complot nyonso ezali contre mboka wana ya ba Rwandais ba échoué to déclarer échec total ya ba Rwandais au nom suprême de Jésus ba échoué ba complot nyonso wana Seigneur yote mutoloba ke ba complot wana euté pa ina yote. Alléluia. Ba complot nyonso wana échoué au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nzambe tata.
Alléluia. Mutu ezala mutu ya kimia papa. Makila na Yesu na porte ya moko na moko. Makila na Yesu na bandako na biso na bambetu na biso. Na nyonso toko lia komela papa. Nyonso tosito leto meli. Makile purifié nyonso to tatole longa. Ezali kati na makila na poko lelo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Ayo yo yaka. Pourquoi nous sommes des Kolangai? Zambelanga kanisela yo ya ande Kolangai. Alléluia. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi. Au temps de la vie, la sanctification, molimo santo pesa bango makasi ya kolonga masumu elonga bango te papa. Au nom de Jésus. Que le Seigneur tourne le regard vers vous. Qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Pour na bomo na bino. Et puis pour na makabe ya bonzambe. Apelisa moto ya mabondeli. Boza la motema moto lokola Moïse. Que non. Fais-moi voir ta face. Alléluia. Reposa ya Nzambe. Papa Molimo Santo Nzambe. Activez la faim et la soif de Dieu. Kati ya peuple oyo kati na biso. Tozala na bolingo Nzambe. Makambo ya Nzambe. Tozala bato oyo ke mitema kopela moto tango nyonso Molimo Santo. Ala biso na disanga oyo. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Il est là. Il est là. Il est là avec nous ce soir. Il ne nous abandonnera point. Il ne nous délaissera point. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est le roi des rois. Le Seigneur, Seigneur. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus. Il est le roi, il est le roi. Et roi, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 il est le roi. Bien-aimé dans le Seigneur, tokomina suka ya kiltina biso pourquoi les locaux zangate, pourquoi nyonso yaka avant que décolala, tout monene ensemble, bien-aimé dans le Seigneur. Yango décolanga et kozala. Nalombango te pona ko kende yokana no ba communiquer na biso ezali boye ba programme na biso ezali comme d'habitude bien-aimé dans le Seigneur tongo nyonso du lundi au vendredi ngonga 6h yaka tozana culte matinal mais ya samedi dimanche wanande ezakana 5h30 pourquoi nyonso tozakana culte na biso de kolanga ko zanga te yaka na culte nangonga 21 ba nyonso nazopesa ezali ya Bruxelles pe ya Paris ndekolanga mais ya mokolo misatu ezaka singulièrement pona bana na biso pona mabota et pe pona mabala ndekolanga mais dimanche nyonso tokutanaka nangonga 17h na émission na biso parole de vie yaka na ba enseignement biblique ndekolanga yango soki okolite wana Nzambe maya confie yo eloko ezalité ndekolanga soki na no sabona na nute ndekolanga sabone na yo pona ko soutenir musala oyo metango zali ko ya na culte eloko ya liboso ndekolanga bandana no ko like bo sala pe ba commentaire na bino ndekolanga bo partager na ba ami na bino pona monene na Nzambe bien-aimé na se awa okuta ba coordonnées na biso ceux qui ont pour ça contact okuta yango na se awa okuta isusu numéro ya compte bancaire okuta isusu PayPal ezali wana pona ba soutien na bino o soutenir musala oyo ete Nzambe pe ako soutenir yo Nzambe pe ako kanisela yo ndekolanga donc tokomi na suka tokuta ni susu mokolo alobi dans une autre prière puissante du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Butu malam na mutu nyonso.